BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, et aussi, manango kaka biso to aba nzambe, tozara tolinga toujours koza na bonne humeur, to simba tote biso tozaka na kondima ke avec Dieu nous ferons des exploits. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Sokoza Moutouasika, n'hésite pas surtout de t'abonner, de liker, de cliquer à la cloche des notifications. Une fois que je poste une vidéo, vous serez avertis. Merci beaucoup. Merci énormément vraiment à m'abonner fidèle au Bazala Kawana. Anytime to poster baya kawana pour liker, pour commenter, c'est vraiment une façon de nous soutenir. Merci beaucoup. Voilà. Sans plus tarder, sujet la mission à l'élo, bomoni déjà na miniature wana, bomoni déjà elongi à MG30 et MG30 la sœur Maria, ba benga ke lisusu MG30 parce qu'elle changeait na les côtés à bongola na motema et la sœur Cindy les cœurs motema il y a Kofi Olomide Mamasi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste bandeko? Na quoi une vidéo oyo en tout cas la vidéo où je me suis dit non, naya to solo lango na abonné intelligent. Nayoki Cindy Lekia sorry, mais j'ai 30 ko solo lana nati le collé bah c'est l'émission, je ne sais pas émission oyo ce que ça akala, je ne pense pas que ça akala. Émission oyo mona ki image oyo ça fraîche, et ça sika. Mais et tikinga émission oh la façon de parler à MG30. Sa façon de parler, je ne sais pas. Binomobo me campé ko juger parce que Tobi Soki Mutua Bongwani a commis une nouvelle créature. Sa façon de s'habiller, de chanter, de se comporter doit changer. Mais binomobo kanon la façon dont MG30 azoloba pona muninga nae Cindy. Nae bite bo landa dans vidéo obo comprendre bien. Abia zalaki na kanda ya bato makasi, bato ba publier ba photo na ye. Est-ce que ils a Cindy le cœur? Est-ce que ils a banani? En tout cas, bon découvrir en gros, bon landa très bien et puis bon tika ba commentaire na bino peut-être nga comprendre parce que au boyebi mutna na façon na ya ko comprendre. Non tika bino vraiment bino mo bo landa. Comme ça nga na bino to kozonga poto cha quelques commentaires. Toyebi MG30 azaki pa mamuchala mwana paix à son âme. Bazaki together. Et puis, Moutouna Moutassa, chemin naye, Sidi le cœur, qui par Kofi Olomide, MG30, qui par Maman Tchalamwana, et puis, et ça là qui est Koka Kosalawana, et MG30, à Bongola, naye motema, les lois comme yembe la naye Nzambe, mais depuis à comme yembe la Nzambe, en tout cas, MG30, sobisoto yeba kiwana, ezate. Ah, moi, succès, on est aki dans l'autre, oui, mambo Nzambe n'enge zalaka. Bah, ça n'est pas nzembo naye, ba single naye et tout, et zo bima, mais, aki MG30 wana ezara sous-souté et surtout que a bongola motema a komanaye la sœur Maria. Voilà. Suivez d'abord cette vidéo et puis tozonga et puis to commenter bola nango attentivement. Voilà, suivez. Et peut-être que nous makambuya muninga nanga otokola ensemble tozala ensemble banda. Mais on avait 4, moi j'avais 14 ans. Voilà. Moi j'avais 14 ans. Elle avait 16 ans. 16 ou 17 ans. Ouais, elle a quelques mois, quelques années. Ouais. Elle a 84, Ngaï 86. Voilà. Mais la salle qui mission moro awa, la salle na tango na ado yuwe, la salle qui mission na lobby na bête histoire na ngane makambo le kaka wana ba photo wana, j'ai dit que j'ai pardonné parce que depuis nazaka toujours na kanda. Nazana kanda wana de dès soit pisi mundu ko robo mamutu. Par rapport à mutu o ya partager ka yango. Na bato batindaka, na bato bakangaka photo, na bato basalaka, na bato batrika. Na limbisa langa bango. Na limbisa bango parce que baté sur l'église na biso parole du salut que to limbisa mami malongi ya faut ko limbisa la limbisa. Mais tant le bongo et tout voilà allez na beti masolo ya masananga
ndenge nini ava artiste monene akoza pe na ba page akoza la pe na ba Instagram tozalaka wana mona ba Tatiana bana ba page na bango avi wapi bazaka nango ba Tatiana ba Sarah Kalume ba Anita Mara baza nango oh non na réfléchissant nango te azaka nango te quoi ata bien fait dans le 20e siècle quoi nazo yibate antiquité nazo yibate donc moi pour donc yemo pe kuta kocha na reta makota mais alboyi ba te ba aboyi bandeko na meka mpe kolanda vidéo oyo ata 2 ou 3 fois na lundi en tout cas franchement hein, je suis déçu à elobeli ya MG30 vidéo oyo eza ya kala te eza ya mikolo. Ok, merci. Cindy Les Cœurs, azalaki master na yo, azalaki ami na yo, bozali together, wando sala, esali ke esimbite bokabwani. Nga na yingi na yeba, est-ce que ça réellement, Cindy Le Cœur, yende a publié ba photo ya MG30? Parce que ba série moko boye, MG30 ba publié la photo na ye. Azalaka vraiment bolumbu, elle ataka robe moko do bolumbu nyonso monanaka. Siko moto a publié kango eza nani, ba photo ngoso boluki en internet, kino lelo ezali. Kino lelo ezali. Surtout bito luka MG30 na ebite so ba supprimer ngoso ki ndenge nini. Mais kino lelo ezali. Alobi ana kanda umela na kanda ya bato ba publié photo wana. Siko bakanda ngo peut-être eza Cindy parce que eloko ye na Cindy bawelela eyebana te. Ti lelo. Est-ce que l'oyebana te? Mais ce que tu as la façon à le bana Cindy, au moins il l'obélit à Cindy, au senti que tu as la canne à kanda, bon la vidéo oh très bien, on a répété on t'a 2 ou 3 fois, n'a comprendre. Yo le bongo la mutema, soko bongo la mutema, au combat chrétienne, au tika harmonion sur la musique wana, il faut bongo la paix l'obéli. Vraiment je suis déçu, mais je l'aimais trop, na lingake trop, sa façon de chanter, de parler, mais alobara très bien, mais façon balobeli Cindy l'émission oh na journaliste na yé on sentait que non bana on sentait ba lobela moto hein on me so moto on a pas problème na moto wana ne ba lobela Cindy na kati émission oh moni oh star mune lokola ya koza na page te oh et comment mi na verser nini moi je ne suis pas contre MG30 hein to Cindy Les Cœurs entre bango moto oh afutanga azate bango nyonso baza ba star na biso. Mais biso, moi personnellement, nalinga toujours à mettre les choses au clair. Naza du côté de la vérité. Nazongi sa na raison na ye. Oui. Et ça bongo. Cindy aza obligé te azalara na page. Est-ce qu'ils ont un sens au te ba toki MG30 à lobby. Ba Beyoncé. Bazarna ba page. Tatiana Cruz ba o ba mikolo bazana ba page. Comment Cindy a cause na page té parce que tout le monde qui dernièrement vidéo moko a publié qui pour dire que pour dire que nazana page té nazana Instagram té et le kwazana ngozaka TikTok mais nazana ba page té. Si quoi par rapport il y a vidéo on tout le monde MG30 à réagir. Si quoi na marambo to lobani c'est que MG30 pour mon aïe aza déjà bon wana a commencé la mambo nzambe yozo sale la nzambe pourquoi qu'on revenir kaka na makambo o eleka déjà kala ce qui est passé pourquoi ba ko tuno makambo Cindy obi ke yona Cindy boso la raté boyebani te pour la façon au MG30 à lobby ça montre que ti siko azala na kanda Cindy Le Cœur donc quand dans les apôtres Cindy a publié photo ba wele la nini parce que loko nini si la raté tout le monde a les ana ba mi mususu bo swana mais après quelques années bo kani na bino et si li nango bo sani le passé parce que na likambu ezaka mutu mo za na torte mutu na mutu na part ya responsabilité na surtout ceux qui bokabwani muninga musako za sali o mabe makasi mais eza batu mususu que non bokabwani parce que so simbate mutu na mutu azana mabe na ye. Mais comment na aweza que non na journaliste na artiste bango nyonso baza na kanda ya Cindy Le Cœur donc c'est comme si ba na problème ya Cindy Le Cœur
est-ce que c'est important moto soki aza na page te est-ce que c'est important kozala na page Cindy aza déjà yebani malgré toyebi na nsima mopao mais aza star azala na page te ayebani bapage oyo bazopublie na bafacebook na bainstagram ya Cindy le cœur bato baolia mbongo na nsima Cindy le cœur ayebisaki bato kena baolia mbongo na nsima ne en tout cas bodésactive bolongola kombo ya Cindy le cœur batia yango pwani mpo aza star ye moko ayebi pourquoi aza na baraison na ye bato mosusu balobi ke non mopao nde apekisa ye makambo bapage wana oui bango moko baa na raison na bango pourquoi ye moko ayebi mpo lelo Cindy so abi afongola page ya sika azwaka baabone parce que ayebani Cindy le cœur ye nde aza na actualité ye nde aza na actualité ye na mopao eloko nyonso ya Cindy otya etalama parce que ana actualité siko meje 30 na olinga na comprendre meje aza na posa azonga na actualité to nini yo komi déjà kosambela ozaki na kawana makambo oyo en fait makambo oyo eleka déjà tu n'es pas obligé de répondre bako tune sujet moko concernant Cindy le cœur nde batuni wana okoboya na ote te to sauter makambo wana to beta masolo mususu mais on dimi bo fanda bo solo la c'est kozaka na poso zonga na mokili ozaka na poso répondre ka musique na yo peut-être otali ke musique oyo ya nzambe okendaki esimba nango te oza na poso zongela et bongo tokoloba nini mais j'ai 30 obongola déjà motema okoma chrétienne makambo ya musique mondaine soki journaliste atonio tu n'es pas obligé de répondre ma chérie oza na obligé de répondre te oko dévier question wana te na préféré tobeta masolo mosusu bosololi masolo album na yo bosololi mais pourquoi revenir quand eloko oyo eleka déjà kala non c'est que okobongola motema obongoli yango bien te parce que tu as la colère ozaka na rancune na moninga na Cindy bokola na ye ona torobenga ngonini parce que franchement bandeko nga na lundi vidéo o nabité mais j'ai 30 ans na problème na Cindy ti lelo esilate il y a d'autres choses atomoni muto abomeli o muto mutu kanda changeaka te enzambe kanda changeaka te mais mutu a changeaka mais eloko moko te eleki nzambe soki déjà ofungoli motema opardonna mpo ndenge alobi apardonna na ye mais pourquoi koloba na façon mais non comprendre te omoni façon alobi eza façon o mopao alobaka donc azusko ki musicien achesko terme ya bayanke ki musicien mama yo mto oyembela nzambe tomonaki yo na concert na Fiston Mbuyi mais j'ai 30 na Fiston Mbuyi tomonaki yo na Michel Bakenda en tout cas oyembala ba musicien belé wana mongongo ya kitoko ma chérie bima na biloko wana bima na ba polémique na ma chérie eza le roi balinga ba benda yo ozonga suna musique à mokili mais j'ai 30 wana ba fano balingaka yo ebele soko yo ka vidéo oyo pour na yebi que non internet mutu anytime akokota naye po okozolo moni pe vidéo okoti na yo po to yeba te bato balandaka biso okoza pe ozolanda ma chérie longwa na distraction oponi déjà nzela na yo ke osalela nzambe na yo salela ye soko oza na kanda ya moto a publié aux photos oui ça fait mal ba publier yo ba humilia yo en tout cas ça na kanda ici la kamalembe malembe moto asili saka kanda ou bien moto asili saka pasi ce n'est que Dieu nda kosil sa kolongola douleur wana OK mais ceux qui déjà ont pardonné tu as déjà pardonné et s'il avance ti ka ba distraction musique yo ozo sala obongoli motema mais yo ozo zongelaka banati lokole ozozongela bato bando osala ba émission kala ma musique c'est comme ça et ça lokola oza un pas dehors un pas dedans tout le babongo est-ce que c'est important oui Cindy aza moto bo kola na ye aza moto bo passer la temps together malgré et simba ngo bozala ba miteti le bokabwana eza bongo il y a d'autres amitiés à la longue beaucoup ma benemi ami ennemi bosala ba mi boyeba na bomela bolia mais bokoma ba ennemi bosolo la kate mais beaucoup la ensemble bosala ba rêve que non c'est to koli photo koma boy et surtout bosala ki domaine moko
esimbi te tika na coin na yo oponi na nzela nzambe otiki no makambo mokili. Continue ta vie sambela nzamba tombo yo lisusu na niveau chrétien toyeba na ba niveau profane. Du côté profane toyeba ke no MG30 asala succès. Surtout pas mamuchala mwana tombola yo abimisa yo apesa yo chance malgré simbaka te olongwa na yo okomosala no nzambe. Mais longwa na babiloko wana mama eza lokola ezongisa o MG30 ezongisa yo oloba na Cindy lowa Cindy ngoza na problème na yo Cindy tobi aza mosantu te ana mabe na ye toyebi Cindy abotola mobali ya bato Cindy akabaka te soki bato bake kuna na Montfleury bato balalaka nzala wana selon bato nde baloba namona ki Sinjora na garçon mobo wana bazoloba Cindy en tout cas pemelaka bato biloko wana eza ba rumeur ezaka o bato balobaka. Moi je ne confirme pas ezaka o toyoka na ba réseaux sociaux je ne confirme pas bango nde bayebi azana mabe na ye mais aponi nzela na ye Cindy le cœur aponi nzela na ye ozana mopao aponi nzela na ye ke non azala na musique profane aponi na nzela na ke non mopao azala wa liaka bato azala moto abakisi azala ni Cindy le cœur aponi nzela wana oui tika sa la vie na ye oui bosala na mabe asala o mabe tu as déjà pardonné c'est tout. Mais pourquoi koloba eloko ekamisinga oloba lokola yankeko lokwa ominde kofi aloba ne meja zoloba non nga na comprendre te ti lelo star munu ba rozanga page donc likambo ezati lelo likambo ne silate donc MG30 c'est yo pezonga noka makama mokili to mona ki makoma bayela biso art bazo yembela nzambe makoma zela ya likolo yo wana zongela ne mokili azongeli mokili tellement moni esimba te namona sous na vidéo moko boeleka quelques années passées ayeli sous église église eza lokwa ndako mwana ko bima akia salivi na so abi azonga yo tala ba parents azonga tala ba parents tellement zo forcé a mona zo simba te donc akomi embrayé okozongela non nzambe ozongeli na yo nzela nzambe ba musique nzambe mais zo simba te. Ce sont des choses spirituelles. Lucas ko délivrance yo kasi lokwa na musique ya mokili teme bando simba lisusu te okino na nzela nzambe obongoli motema obongoli motema mais ozomona malgré obongoli motema na musique ya nzambe omona makambo ezaka donc nengo obande ko tinkike na mata soki na komo yembela musique ya nzambe na ko mata lokwa ba serenisi bangwana ba bimi dans les néants tala bangwana piu Nicolo. Mais je tente aussi tu peux faire ça. Normalement nde au bon là qui monter ma bongo fallait au bimisi nzembo et beti cartonné biso stoko mo changa ba TikTok mais jayo kana sous te mais jayo kana raté ba musique nezo beta manango mais tozo yo kate nga na yebi ko nzembo ba MG30 depuis a bongo li motema na yebi ka bolingo biso ba grand prêtre mère nani nzemone duku modima duku banzemo mama chala mwana erazaki pa mama chala mwana nde na yebi depuis bon li motema na yebi banzemo MG30 et ça pourquoi prends le temps ma chérie luka délivrance na yo banzemo na nzamba otombola yo parce que na yo ka déjà MG30 aza mwana pasteur donc ça déjà na makila wana ba chrétien malgré que ndaki na osambrier na musique ya mokili o don nzambe asali nini azongisio et le ba ngata Marie Mesambo nzamba kanganga singa na kingo ata na kimi nazongela kayo shilo yango na komako yemba yeso kumame kobina pamba yesu babenganga liboma koseka pamba yesoyo iye zambena Marie Mesambo donc so za makangi yo singa atokei ozongela kaye ne to moni MG30 azongela nzambe ma chérie longa na bambriema ba biloko parce que biloko eza opesa bato YouTube matière herba ozoyo ba nasko ko sokola yo et ça la bien te donc olongwe déjà na monde wana buzoba tala Cindy o mi Cindy la finga ke
au monde bo finga Cindy malgré obeta karame aza moto afanda ke ça ke passi hein boyebi dernièrement maniqué niveau a finga Cindy hein a finga Cindy loba na Cindy bimana fali donc Cindy a kokate ma finga wana lekela ye a kokata ça la vidéo donc dans le monde oyo eza facilité donc mais j'ai 30 au long déjà dans le monde au mama mi benda c'est respecter au respecter pe ki bonzambe za na kati na yo kolukate o madame miniature bando fingo liso bando bimisa susu salité na yo akala parce que tu as une vie passée vie na yo sala ba tebele bazawa na bayebi mais tika makambo efanda ka ndenge efandi be ma chérie o sala nzambe continuer sala nzambe éviter babiloko oyo pour na monde YouTube eza na bato musu ba okende ko kundelela yo mobile moko bima na 2011 et loko moko osala na 2007 boke kundolango po nini ongozonga na actualité pour na actualité osobozonga bato bandoki peut-être balinga kote tilelo boke bimisolo makambo moko yo moko simba mutu bato bayebi nteni bima na makambo wana mais j'ai 30 continue zela na yo tu as choisi zela nzambe continue fais ta vie ma chérie tika babiloko ba distraction au moins journaliste alinga zongi so na nzela ou bien alinga a dérober ma chérie yebisa en tout cas ba question wana na répondre à tout na question on s'affrie mais ce que pour continuer à bien journaliste mais elle n'a pas jeté Cindy le cœur n'a pas jeté na 21e siècle oui bat bokolo ba que non est-ce que le quoi grave à lobby le quoi grave à lobby pour ça chrétien ça angeté mais ça chrétien et lobeli oyo à lobby wana ça montre que tilelo na mais j'ai 30 baso la raté sur on a mais tout le monde a un anniversaire il y a Cindy le cœur déjà bon on a mais j'ai 30 aposta to anniversaire il y a mais j'ai 30 Cindy aposta bah so la raté muto so la na bango mi baleza qui sa fi o nani a pesi visa qui o bazaki misato nani fallait a pesi visa qui ça no bosa ni kombo na la fiango yende muto apostaka a posté Sarah a posté qui ça a posté Cindy a posté Meche 30 la fille wana donc ti le ba so la raté c'est que bazaka na ba rancune malgré Meja bongola mutema ti le bazaka na ba rancune. En tout cas, je suis pratiquement à la fin. Je vous aime bien. Abonnez-vous massivement et restez toujours connectés sur votre page Bibiche Mbombo officielle. Merci beaucoup et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel. Toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel. Votre chaîne de référence.